Breaking news, bozomona bien toza awa na ville à Liverpool, bozomona tozali na niveau ya Liverpool esika wapi tozosala breaking news nyonso ya lelo. Alors na sommaire toza na basango toza na awa tozopesa bandeko na biso nyonso surtout Kabila baaméricain bamemeli bavideo bafoto ya bapreuve ndenge abomaka bacongolais mpe kokunda bango na bafosse commune mpe ndenge akotisaka baarmée étrangère na Congo bayebisi eke abomi mingi asakani mpe mingi. Donc Kabila histoire na ye esili po ete baaméricain Ban Ki-moon na oyo azali bongo secrétaire général ya ONU donc mokonzi ONU na représentant ya Vatican bakendeki kuna kokutana na ye mpona koyebisa ye ke trop c'est trop, il faut akende. Corneille Nangaa oyo aseni a démissionné to babengani ye parce que a divulgué secret ndenge Kabila aza koimpose ye kosala kopesa bacommuniqué ke nini seni ekoorganize baélection te. Tshisekedi depuis Bruxelles frappe très fort à l'objet Kabila makamone Cécilie parce que Kabila azali kolota ndoto ke ye azali Mobutu mais akoko kokana Mobutu te. Il faut akende sinon ba Congolais bakoboma ye. Kalev Mutombe na ANR ba engagé ba belle fille ebele pour ba draguer ba combattant pe ba pasteur résistant. Alors ba tie bango na ba internet na Bruxelles na Paris na Londres Manchester ba combattant bokeba bana basi wana bolemisanga bazozwa ba poison bazotia na batolo na bango soki yo omeki kolinga bango ki komela mabele poison kozwa yo. Donc à un homme averti en vaut deux. Alors zui bango motif ya liba soutirer ba information pe na mesure ko tia poison pour éliminer ba vrai combattant. Ti lelo ba léopard nano bazui ba jeep na bango te pe bambongo balakaki bango bapesi bango te. Donc eza mawa mingi makambo ezosalama na niveau ya Congo. Donc lokuta na bango eza komonana lisusu awa na mboka Congo. Ancien vice-président de la Ligue de jeunes de l'IDPS Jeko Beya piégé puis transféré à la prison militaire de Ndolo. Donc bakangi toya Tshisekedi bamemi bango kuna ba vidéo tout ezolobela Kabila azonyokola Moïse Katumbi ezali ba montage parce que ceux qui Kabila vraiment alingi Moïse Katumbi te gouvernement zambien ezosenga ba transférer Moïse Katumbi pour na ba fraude fiscale asalaki na Zambie pour c'est un citoyen zambien. Alors ezali vraiment pour Kabila a se débarrasser na Moïse Katumbi mais lokola bazali bato ya bureau moko bazobeta classe moko bazobeta division moko ya lokuta ya koluka kobalkanize Congo yango bazosala ke bazonyokola ye po ba faible bamona neti ke bana problème et pourtant eza bongo te. Et mettre pe soulèvement ya ba prisonnier na kasho ya ANR kasho o babengi Zulu na ANR lelo 3 personnes ba kufi parce que 62 détenus basalaki emettre babetani makofi pe ba policier bayaki babeti bango po bato wana balobi ete bakangi bango kuna for nothing pona raison moko te bazonyokola bango pe bazali kuna bayebi te pona likambo nini. Donc tozali na breaking news en direct ya Sentinel TV pe en direct ya Sofkins TV mais awa tozali koemettre en direct ya Liverpool na école na biso esika tozali ya théo ya religion. Donc bozomona Liverpool yango wana tozali na 7e étage awa. Alors Denis Mukwege ne croit pas au dialogue avec Kabila. Alors Kabila doit dégager parce que c'est un criminel. Pain du soir, dossier après du soir, ezali bon radio à sataniste, mais ils ont sataniste. Ils ont quand même 50 personnes en Israël, basengi na chaque moto 1500 euros. Vous calculez, vous savez calcul 1500 euros fois 5 et coupé ça combien? Baso même batouana parce que balingi ko kende ko endoctriner bango, ko envoûter bango
Or, Jésus-Christ les razo sloana moi si oyo ya Cana, moi si oyo ya Cana, ayebisi bien que Jésus-Christ bakolukaka ye lisusu te na la Samaritaine, tant Jésus azo sloana la Samaritaine alobi que Yesu aza na ngomba kaka te, mais boluka Yesu partout. Yesu azoluka ba adorateur en esprit et en vérité. Or bazo memaka batwana na Israël pour na ko endoctriner bango, ko pesa bango na Satan, ko sala bango ba sacrifice, pe tala somme munene oyo il y a plus de 75 000 euros au barozona maboko pour na batwana bakota na Satan. Entre-temps, Boketu Charles Bameko Enchor oyo akambaka église na bango ya Paris na chemin de Vigne namba 16 na Bobigny na Paris azui mutu abetaka sente na kombo ya kombo na yango na komaki awa Jires Kiko oyo aza na sida Jires wana zaki kobeta na le tout puissant Kimvuka oyo ezali groupe folklorique. Batouana baza recherché d'abord parce que bazwa ki visa na Belgique pour baya babeta pour bazonga ba kima pe babwaka ngunda gouvernement belge azolukisa bango et puis ndeko wana oazo beta sente azana nyama aye na église ba ye mutu azako sala musique ya folklore ye mutu azo beta konono bozui bato ndenge wana bazana ba démon boye otia bango na église pe bazana milimo mabe pe na maladie. Alors, nous avons contrôlé Jires, c'est parce que Jires, c'est beau la santé, et bien, Aza déjà na bokono. Alors, tous les pasteur à Paris, tous les qui peint du soir, ils allaient l'église satanique, église envoûtée, où ils ont bébi sa génération à Batubélé, Bapesi Batubélé qui est en Allemagne, na Paris, un peu partout, et c'est Bazali. Alors, il faut botter les mélabango parce que vous avez marami pour na bango. Peine du sous botali quand on a peint du soir, il y a Anière. Batia enganga na kombo ya Soleil azalaki yende pasteur ya peine du soir mais azalaka nganga batutu bayebi que Soleil azanga bofongola miso na niveau à côté kuna ba pasteur mingi ya kine pe ya poto bazali vendu par le diable pe bazo bungisa bandi mebele. Alors Denis Lesi abebisa Florim Pangi oyo akomaka ko teka drogue pe ko sala bindo akendeki kokangama na Haïti kuna isika salaki prison pe lelo oyo batia ye azonga na Paris batia ye sentir na lokolo akoko bima na France te parce que Florim Pangi akomaki kosala bindo pe akoma kosala ba crise attention banda asenta bafi na église pe akendeki kobeta bindo na Guadeloupe esika abetaki lobwako ya inane pe bazongisa ye na Paris batia ye gromette ndenge Florim Pangi azawana akoki kobima libanda ya France te parce que azaka na gromete po amelaka bato mbongo na Guadeloupe pe balandela ye awa na justice française mais mutu abebisa ye mutu asimbisa ye biloko mutu asimbisa ye touche ezali Denis Lesi pe abomisa bapasteur ebele wana na Paris botala bakomoni ya bapasteur bakufa na Paris ezali Denis Lesi mutu asakrifia bango na misala mabe po akotisaki bango na monde de ténèbres. Orchestre Kimvuka ebetaka musique locale lokola bakonono donc baza banchor mais bango wana lelo baza koyemba na peine du soir. Alors boyebisanga le bazoyemba onction nini bazopesa na bandimi oyo bayaka na église wana donc bokeba na groupe wana ezali maatro. Groupe moko ya bafaux combattant baza bachampion ya kosala bavideo pe mpona bango ki combattant eza kozwa bambongo ya batraitre neti bakengo bakatumbi bavital baboyamba toyebi bino bien toyebi bakombo na bino toyebi déjà combien bozwi bozana ba Rex Kazadi oyo amemaki un ministre ya occupation na Paris na éviter pour na quelle raison pe bandeko nyonso to bazwaki part na ba meeting ndenge wana baza ba traitre bazali bato oyo tokojijaka bango parce que tozali na ba vidéo na bino tozala ba kombo na bino tant tozo libérer mboka ekozala mawa mingi pona bino toyebi ndenge ni tozwa bino. Alors toyebi ba kombo na bino toyebi makambo nyonso tout toyebi makambo sali pe tokojije bino après révolution. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors bino bato bozolanda peine du soir pour bokende Israël. Oui, que Jésus azana Israël, mais Dieu est en esprit, il est partout. So au niveau sambe la au niveau mon nzambe kota na chambre na yo
bondela okomona nzambe akosalesaka ateke o se déplacer au Kennedy na Israël pour okutana na nzambe. Alors makamunga na salaka makam proverbe 30 salaka ekozala pasi mingi pona ba envoûter na ba zoba ba bénéficier grâce au nkolo Yesu atie na kati nanga. Mais naza na confiance ya batu ya molimo batu ya mayele bango bazo puiser pananga pour bazo comprendre que nos proverbes nzambe ne mutatinda. Donc breaking news ya lelo to sala yango en direct à Liverpool bomoni bino moko parce que chaque jeudi nazaka na Liverpool école isika tolobi ke Kabila bilia ki bikoki po ba américain ba eli ba preuve ya ba vidéo na ba photo ya ba crime nyonso na génocide asali na Congo bisika bomi pe bisika kundi na ba fausse commune lobi tolobi lisusu ke Tshisekedi ya siliki makasi alobi ete Kabila il faut akende parce que Kabila azali kokanisa ke ha Mobutu ya kokokana Mobutu te. Alors ezaki breaking news. Bye bye for now.